Kondo Tshisekedi Etienne, aza modèle T pour Nanga, aza source d'inspiration PT pour Nanga. Et puis, pourquoi? Parce que Batikala ou même l'autre côté Namboko en fait. Baza Bato va bénéficier Namboka, mais Mboka bénéficier na bangote. En fait, Papa Tshisekedi na vie na ya, mais nini na bien na vie à Congolais. Et ça, quelle est l'école? Quelle est son école de son idéologie? Mais IDP, c'est ça. IDP, c'est un parti politique. IDP, si on attend un parti politique, baza même pas dans l'école de formation des cadres politiques. Tu penses que c'est aucun dans l'église? Non. Non. Pour réparer ma baie, pour adoucir karma négatif na yo, beaucoup de personnes vont rembourter dans l'église. Quand tu vas dans une église, et que vous en avez problème avec le Lukambo, vous savez, ce qui est commis à la délivrance, quitte l'église, part. Quitte l'église, part. Bakondi wana, bakambi wana, nga terme bakondi te oyebi. Bakambi na biso wana, bazali fruit ya biloko wana. Yango moni pe ba conglomérat ya ba venturier, ya ba escroc, ya ba maître spirituel, baza ko emboîter les pas parce que ba yebi la même chose, bana na bango wana ba utoko na balinga ba prophétie. Même dans ma famille, le maman ou les baluka guérison, ou les baluka conscience de bango ezala éveillé, bango bazalaka balobini ponanga. L'homme prudent voit le mal de loin. Tolier Bango. Je ne suis pas ton ami. Papi Gentolo Belavi. Voilà, fidèle internaute, Mote Nabino, bienvenue sur Africa Fast TV. Pourquoi pas na Tolo Belavi? Mote na batunyo so bozolanda biso sikoyo. Toza bongona coach, to so la masolo ndenge ezala kaka. Tout le bela mboka, tout le bela spiritualité, tout le bela léopard, tout le bela léopard. Coach Boni. Mbote, Zoé Matoko, sénateur à vie. En tout cas, Kitoko. Santé posée. Toujours en forme, ça va. Voilà. Match où tu as collé avec léopard, j'ai gagné. Victoire à léopard contre Égypte. Vous avez contre toi, vous avez pour. Non, vous avez contre. Ça va, je tel qui en côté moi personnellement, mais na c'est pas un résultat à football parce que je suis un amoureux à football. Football est là parmi les colissinga na colline environnement à football. On a joué belé na c'est pas on a mokidi le rôle à Trésor Mputu, le rôle à Messi, Samuel Eto'o, Nakala, Mamale. Donc voilà, na linga ba joueur belé. Donc, j'aime le football. C'est pas là qui n'a résultat. C'est pas le nez va gagner. Et puis, dernier match, j'avais aimé parce qu'il y a la qualité. Il y a effort, bien qu'il y a des choses où ils ont bien été. Dans l'équipe avec le coach Wanazali, il y a une équipe nationale. Mais comme ils ont habité ce que ils ont mais quand on explique bien, tu as un imbroglio. Ouais, nakala na mona biso doit na problème de défense quoi. Toi il na problème de défense na milieu. Toi il batumoko to rotia na biso bi. Mais défense c'est au aider biso pour te conserver bi wana. Au monde ba tie, ba marquer biso ba marquer to perdre. Pour na kala na jouer ba biscotte mbala, ba mamale, ba trésor mputu, surtout na kala ba Santos Mutubile. Toi na ba jouer ba tira ba bi. Voilà. Mais qu'on protège bi na Congolais belé va souffrir na le wana la défense passoire mais les lots avec ba Chancel Mbemba depuis Mundele oyo aye donc ça va. Est-ce que moyen ba moyen par rapport à des qui liboso ya wezo sala bongo comme non je parle pas de moyens ba Claude Roba ça moyens dans le football na bisoté les arabes c'est ça que non bazo foot ba jouer en bien te coach ba foot bien te en pour la pole. Ça n'a rien à voir. Mbongo est dans la balle, déjà. Babeta na bolingo et puis ça dit qu'il n'y a pas la politique pour le football. Les Arabes basés dans un net au donc c'est ça quoi. Pour budget à football sur le talent il y a un antinate. Voilà. Sur qui n'a pas quartier, n'a pas commune, il y a rien. Mais dis-moi, les lots oyo n'a pas joué bazamana, toujours résister pour bâtir bisobi. Voilà. Et puis ceux qui bâtir biso, tout comme même na courage aux hommes, ça peut donner médiane mongo. Et dans ma cas, mais buteur, comme à l'époque, nous étions en avant. Donc, on a un mordant. Ok. À quoi compliqué, nous match à la seconde. On a un zombo le soir. Et 2 ans, on a vu que
surtout quelqu'un a lire oh tu joueur moko avant de tirer babitro ou bien oh bazan on a ceux qui va réveiller ba sens na bango lokola bakambu parce qu'il y a un moment il nous avait fait rêver en fait donc azalaka concentré na ba joueur musu bazan na ba tia babi et puis lelo ni ezo sala ke bakambu aza su bakambo to yeba kite o ndo sepel sabatu aza su yete eza nini ezo zanga bon personnellement na oloba na yibi loko ezanga yete na oloba d'après constat na yo azalaka concentré parce que vie na personnel na yebité o ça ozo lekela na vie na yebité natala eka na ba match à part na match na yebi vie ya bakambu te mais lo ngana osenga eka azala concentré en fait azala concentré sur lui en fait soki maman comme là na vie soki il kamni je sais pas mais ame kozala concentré parce que peuple biso ba o ba tout à la rabale tout il a bango en fait donc ba ça la biso plaisir donc le roi to sacrifiera batana biso otala bango bango pe ba bunda ba sala biso bolam na yebi ke ba doli na ba sala bolam mezo kokatema a multiplier ka ezanango bien c'est un grand joueur. Merci beaucoup toza toujours na coach Amli tozo sola makambo ya mboka et puis spiritualité za kanakati tozo tala na ba TV papa na biso Bokechu la équipe nationale dernièrement la équipe qui contre Égypte boko bikate à part yépe ba mettre soit spiritualité mususu so ba leka na TV pour tu ba pesa ki déjà ba prononcer na ba ki toko pola so ko tala bilo wandengwana etant que moi na mboka pe mais osape moko yo o maîtriser mambo spiritualité ezo lobeloni bon to bandi na Bokechu non bon chaque congolais aza libre azali na ba droit na makoki ya ko sala o ya lingi en fait pona bomo ina yepe na oyo pour un en fait donc dès que il y a pas comme bon mais arabien bien qu'azana makoki wana en fait vieux Bokechu déjà au départ azam toi dénoncer mambebele na mboka azala contre mambebele ce qui a souhaité que ba gagner léopard na banza que ezana bito azo sala c'est-à-dire que mutu oyo par exemple eloko oyo lingi pozwango na maboko ya mutu il faut passer par eloko ya lingarango mingi pour on séduire oui. C'est-à-dire que ba vie Bokechu le rôle ba bisope to lingara mboka est changé bon ba sur le plan politique sur le plan enseignement et spiritualité voilà boyebi maramanzambe na bokoko en fait tangu bazolo ba peut-être na ba émission ba to ba oyokate ba doit tirer attention na bangote ba yebi que congolais lingara bilo mi balé mingi les a musique na football c'est des moyens au bango faut ba lekela pour que ba atteindre la majorité donc c'est normal ngai vraiment na côté wana je na juger ma bête et puis na soutenir na démarche na ye bien que na lingi Léopard a gagné mais il parle Léopard a gagné te na soutenir yé pe na démarche na ye parce que azana cause tant azolo ba Léopard a gagné te eza pour alingi bolamu na biso na bana na biso pe lobby parce que pourquoi mutu ako kata musala pour que le match à Léopard ako dépasser ba économie na ye pour que Léopard a gagné. Mais les mêmes personnes sont incapables mananzela ko marché pour na badroit na ye. Oui, surtout placement na landa ki lobby ki bazo linga bon tango to ko gagner ba kemela masanga ba kebina. Voilà, c'est-à-dire que tango ba kondi na biso, bazana na politique à football té. Mais tango ba mona ki équipe nationale a gagné ba kansa que sport ou football c'est limité na victoire wana. Or il faut battre na ba commune na biso, il y a pas de terrain. Il y a pas place bana ba ko sara na po na balé. Il y a pas la politique. Fédération Nabiso Betara soutenu, nous n'avons plus des équipes. Les autres qui jouent à Mazembo, comme on a été, ceux qui jouent à des simples, vite habiliment au yébité. Or, là, trop cool, là, tout yébara, comme on va jouer à Nabiso, nous avons même sobriqué, Sirno, il y a joueur Nabiso, dans le quartier. Lélo, Bamba la Mouta Bazara sauté. Lélo, Mutubi de Santos, il y a quartier Bazara sauté. Lélo, Mamale Bazara sauté parce que Star Bazara sauté dans le championnat Nabiso. Donc, et ça que la politique on les a bien été on va venir ba dénoncer bazo le cas par et loko congolais tel la mingi poto yokaye to comprendre ce que biso ba spirituel il faut to soutenir bango comment to zo idée na bango place ezo suka to memele yango tala loko ya linga loba bien eza boy il a passé par oyebino bolinga mingi pour le mais comment bozo zo énergie boké na football pourquoi le même énergie bosala yango télé bozangi courant na mai voilà pourquoi bosala yango te bo ba salaire ya ba président na bino na ba ministre na bino pourquoi Bossala a yangote pour garantir 12 mois 15 mois bino de travail voilà pourquoi Bossala a yangote na mboka oyo ciment et comme cher ko le quand même to ya dollar et dans les colo ya to ya dollar bino bozana ba usine na ciment ciment sale na mabele na bino mais pas bosomba yango eza passe mingi
30 000 francs. Hein? Alors, 32 000. 32 000 francs. Pourquoi beaucoup qui dénoncer te? Ne bo sala ka sengwana bo kenobi na pona ba match na ba hôtel. Bo sala yango pe pona bolamu na bino. Voilà. Pona bale bo ke ne bo sepeli me bo jouer le côté. Mbongo. Eza ba politicien na ba joueur ba to mbongo na bo zote. Mais ceux bo réclamer salaire na bino. Ceux bo réclamer prix al sac alo ceux kita. Bino ne bo za ba premier bénéficiaire. Ba premier bénéficiaire en fait. Voilà. Alors pour na maître spirituel mususu baloba ki loba ete otanga ba kombo ate pona fula bato. Depuis match à Maroc, mususu alobi penza ke match oyo tozo polango tozo tata na chance ko sala nil te soki to sali atani le to gagner na TV na ngai na tiango na tiki masolo na lekasu na TVT. Mais mape na match JP baloba ki loba ki metango moi contradiction et salami. Est-ce que baza ba vrai maître spirituel ou comment? Na banza bino mo peuple bozomona parce que tant na loba yango bat ba kansara net na beta tolo mingi. Donc eloko ba bengi mutu maître spirituel, c'est celui qui a la maîtrise de soi d'abord. La maîtrise, la connaissance des choses abstraites et concrètes. Abstraites et concrètes. C'est-à-dire mutu a la maîtrise du monde invisible et visible. Celui qui a la maîtrise du monde wana la première des choses, maîtrise de soi. Ayebi nini ya koloba, quand est-ce qu'il koloba, nini ya kosala et quand et pourquoi. Mais bino na Congo des charlatans. Ou baya na ba porte-monnaie magique, ba nyoka na ba ni bobenga ba maître spirituel. Non, c'est des aventuriers, les arnaqueurs. Ba maître spirituel te. Cause la maître spirituel ezali pona ba prophétie. Ezali par rapport ya maîtrise oyo zanango na faire ozo ça. Na oyo produire na peuple na yo. Qu'est-ce que tu produis sur le plan physique? Okay. Comment oza ko impacter environnement na yo na maloba na yo car na discours na yo. Déjà quelqu'un oyo ayebi ki mboka wana ba investissera na football te. Il y a pas la politique, il y a sport. Comment il peut se permettre à Rolbag équipe de gagner? Par quel processus? Pour moi, qu'il les a composition, il y a 1 plus 1 égale 2. Tout est mathématique. Sur l'unité, au zélaté et cola. Ce qui a rosé, au zélaté et botambu malobi. Te. Biso et pas bako, on a biso baboua ou baraboy. Ko bisi, ko date. Ko bisi, ko tombe na isa. Et la gisinin. Sur bombi bilo a oliate. Bangile mabenga ngo edeu. Soko bombi biloko olia te. Donc na tongo ko espérer te ko olia. O bombi te olia. O olia te. Le pose en espère que na olia na tongo c'est ko bombi. Et ça va principe à vie. Ba koko balwengo so na lingala boy. Liboka ya muninga basombela kwanga te. C'est à dire que pour osomba kwanga niloko eza yo po muto aboto la yo te. Voilà. Alors comment boza ko olingi o espérer résultat na place bo investir te? OK. Na place où on investir té. Déjà ba joueur na biso ko voyager à Pamba, so botali ba photo mona na parmi Air Côte d'Ivoire. Là-bas en avion té. Toi de en avion té. Mais comment vous espérer le résultat pas batouana? OK. Donc un bon coach spirituel, un maître spirituel, la première des choses, il doit réveiller les dirigeants. Éveiller leur conscience, investissez dans le football pour que tu gagnes. Mama, papa na bisayo attaque Ndoki. O balba na lingala. Ata bonzambe. Et loko nous se sengaka un soutien matériel. Okay. Nous sommes dans une planète, la planète Terre c'est une planète matérielle. C'est-à-dire que tu peux penser, tu peux beau parler, ce qui apporte physique la manifestation est athée. Ça n'a aucun sens. Donc, par ce principe, comprenez que quand tu es spirituel, tu peux deviner. Tu peux prophétiser des choses là où vous verrez que vous voyez que vous aviez investi. Là où il n'y a pas l'investissement, n'escroquez pas les gens. Donc c'est pas escroc. Mais c'est l'escroquerie. Ils ont escroqué la conscience des gens. Parce que pour nous, zalaka ki soki ngande ba simbi match wana na simbi équipe to ko gagner. Pourquoi ça? Pourquoi ça lukuta bazo linga ko zwa mbongo na sima ya batu. Or, pour bazwa mbongo ya bien, batangisa batu, batu ba changer makambu na mboka. Le maître spirituel sont des enseignants, sont des médecins spirituels, des guérisseurs.
Un maître spirituel n'est pas là pour des prophéties. Les prophéties ne construisent jamais une nation. Jamais. Jamais. C'est les enseignements qui transforment, qui fait évoluer les gens. C'est les gens évolués, les hommes conscients et les femmes conscientes qui arrivent à transformer leur environnement. Il n'y a pas besoin de prophétie. Lorsque les gens sont enseignés, ils deviennent conscients et après la conscience élevée, ils doivent maintenant gérer, avoir les responsabilités dans le pays. Et puis, maintenant, avec cette conscience-là, va vous permettre d'investissement. C'est ça. Question na bakisaka likolo question wana. Lelo na mboka mso tozomona mingi ba homme politique to ba politicien ba pesa confiance mingi pa ba prophète ba pasteur na bango. Ezara ponani. L'homme mange que ce qu'on aura semé. Non, le bango Rome on récolte là que ce qu'on a semé. OK. Si tu sèmes le vent, on peut récolter tempête. OK. Alors bana wana bakonzi wana bazali fruit ya prophétie. Bauti na ba école catholique, protestante, musulmane. Bauti kuna. Donc mwana oya koli na maboko na zaka na confiance na yo papa na ye. Obi que yo atoda paraissé. Mwana kanzaka yo kobeta par exemple pour kobeta Golbert. C'est comme ça. Ouais. Bango bauti kuna. Bana wana baza fruit ya ba pasteur wana. C'est-à-dire confiance dans le pasteur na bango. Faut pas coller une éducation à notre père qui est aussi. Bayebi ke nzamba za kana lola. Bayebi ke mutu oli aluka mutu asenga ka nzambe, nzamba osa les miracles. C'est de ça qu'il s'agit. Donc bakonzi wana bakambi wana linga terme bakonzi te oyebi. Bakambi na biso wana bazali fruit ya biloko wana. Yango moni pe ba conglomérat ya ba venturier, ya ba escroc ya ba maître spirituel, baza ko emboîter les pas parce que ba yebi la même chose bana na bango na ba uta ko ba linga ba prophétie. Même na ba famille, le maman ou le ba luka guérison, ou le ba luka conscience de bango ezala éveillé, bango bazala ka ba lobi ni pona nga. Mobile nga zando ko yebi ki mabale kufa pona ba prophétie. Oui. Ba famille ya ba to beba likola ba prophétie. Bana ba misala ba to kufa likola ba prophétie. OK. Mais tout ce monde-là, bamona Covid était mongolozoya. Tout ce monde-là, nzamba la sa bango qui cité. Bamona, bamsu bacha ba vidéo que tolobara que maladie mo koyaka bo. Quand il y a une prophétie, ça na komba maladie. Maladie ngo zandeni. Et que banda wapi, tu dois parler des gens. Et puis, ozalana qui sinon? Comment yon nzamba l'action prophétie, l'action qui cité, mais qui sinon mutasali? Est-ce qu'on est sérieux? Nzamba ka mutalobi na yo. On doit être sérieux. On doit être sérieux. Toi, tu penses qu'au Congo, nous avons des maîtres spirituels comme les Chinois? Vraiment. Même pas. Tu penses que nous avons des spirituels comme les États-Unis d'Amérique? Tu penses que nous avons des spirituels comme les Japon? Mais pourquoi ces gens-là, oui, pasteur Moko Chinois et Mounen, oui, bien mis dans mon kilo, ça va prophétie. Oui, pasteur Moko India ou maître Moko India, ça va prophétie. Ils enseignent. Bana babimi na bekol na bango ba komi ba président bazo transformer mboka na bango avec la conscience pure. Quand tu demandes notre maître spirituel, demandez l'école nous arawapi. Tu as combien d'années de travail dans Msala O? Na 20 ans de travail. Tu as produit combien de personnes? Et fruit na bango izawapi. Et ça va escroquerie quand on est à l'église ba kimbangiste, ba sala babilo na bango moko ka boye. Kimbangiste escroquer. Mais bango tu vas escroquer non? Ba tu vas exploiter bateau. Wala lo mo ngimbangi se pesa biso na mboko. Eza netini. Ana be call ba university. Ndelo ni. Ipesa biso ni. Ozana kini ma obende pardon. Ozana alimentation mo be supermarché mo kwa munene na Kinshasa na Kinga. O ya bakimbangi se pour le sobilo kwa olio be lo sobilo mo bio. To na promo ko lia bio. E uta na école ni. Na ali nini. Ozana société mo ya transport facilitera transport ya bakinois na Kinshasa. O be na Congo ya bakimbangi. Moi, combien de personnes ont emprisonné pour l'intérêt d'une seule famille? C'est l'exploitation, c'est escroquer les gens. C'est de l'exploitation. Nous avons pour une famille qui lelo tanto mona ba église nyonso ekomi lelo na kini boy na Congo partout ko leka église tango tala ngo elobela koni.
mais ezali pas cité ezali ko ezali fruit ya souffrance ya kobunga ezali ba antenne ezali ba cellule oyo ba mindele batia pona ko maintenir biso na kati ya souffrance. Pour ce niveau de l'église, on est allé belé wana église l'exil lisanga là où batang sarabato ou dans d'autres termes ça école. Ce qui ba école on dit ba école ya ko éveiller conscience ya bato. Congo to roza boita. Toza parmi ba pays à top 10 sur l'église en mingi na monde. To dans même deuxième après les États-Unis. Après les États-Unis. Tala biso tozali. Toza pays les plus pauvres na mokili bato ba souvent bato bala la ranzala bato ba nyoka maka balukaka maya komela bazana courante et le roté mais ba sambela chaque jour c'est des comédies ba koko na biso bazo na go sambela té il y a une catégorie de banda au sambela à sens que c'est des parents ou papa maman ba sambela rapport na bana bazo fou la bana OK bazo préparer bana na vie à venir na bango na ba âge ba 8 ans 9 ans bazo pesa bango makambu bazo tia imo singa awa bazo lakisa ye bokoko soki mwana buke kila bagale bimie na nzoto basali rituel na simandaku na 5h babeleli bakoko bana kindoki kindoki te bokoko na balobi ba passer nde bokoko na kindoki la gisi la puissance nde bokoko na biso pasteur a wolo baté place biso bato tozali les pasteurs bazanga na pouvoir ka place ba brebis biso to ya batunde to lo pas de brebis o mutu lo ba donc bazo pesa bana na bango pouvoir bakola bazala initier na connaissance à mokili baye ba kosala baye ba kolamba baye ba kobunda vous comprenez biso dali na ba jour te ba kilte au dimanche to kino sambela tozana ngote na bokoko na biso lokola nga mungele mana bana toujours na bokoko na nga tozana biloko wana te toyebi yango te toyebi biloko wana te ya kosambela ba dimanche toyebi yango te ezana bokoko na biso te nous sommes des travailleurs. Tango moye bimi babenga yango monnaie tongo etani lesa asi c'est-à-dire tongo etani to bandi musala na butu ezali ère ya transformation on se repose eza ère ya reproduction soso aleli ya liboso koko aleli yami bale yami satu toyebi ke tongo elingi tana mongobela to bandi kobongama mibali yo baoke musika balamukaka mongobela tongo makasi bakotizamba. Nous c'est le peuple travailleur. Nous on est en harmonie avec la nature, avec notre environnement. On connaît pas l'adoration inutile. Voilà. Nous on respecte le loi de la nature. Mais batouana ne ba déformer biso na makambo. Voilà, to comme la miracle, to la prophétie, ba violer ba silikola ba miracle, ba escroquer ba sinzoto likola ba miracle, ba epandi mabala ya batu, ba famille ya batu pour des choses inutiles. Ba prophétie na bokoko na biso ezala quitté, quelqu'un est malade, ba la qui si est pas sinae ba pesi solution, ba protéger et puis calme rentre dans la famille. Azui kimia. Azui kimia. Azui kimia. Azui kimia. Banganga na biso o bazalaki ba maître ba gardien ya tradition ba protecteur bato ba domona liboso bazalaki bato oyo soki amoni likambo avant ka sakola maboboga avant ka lobela yo likambo il faut bikisa yo d'abord après tunyo na loba na yo nazomona likambo za na famille mais na pesi yo protection kende na muta kosimba yo akufa ou soit abengizi famille abengi papa na bino lobela mo na liboso ati kosala ndeko na ye boye ba bengi epe ba lobi na ye po ba batele déjà ndeko na ye ba bikisi tika ba kotumba ekenga likenga to tumbaka yango na 5 eza na cérémonie libanga ya puissance ya pouvoir là où tozo boaka so symbole ya parole to lobi makambo to saki to boaki makambo wana na mai to kozongela te soki yo zongeli lisu likambo wana okufa to tumbaka yango na 4h 5h mongobela to vandi ensemble na famille to komo loba ngai mehai almaji na sali likambo oyo te so na sala ki mabe to sona ki nande konanga en tout cas na sengi pardon na sengi bolimbisi bakoko bozo yoka ba tolo bazo yoka to za makolongulu to yati mabele ba tolo me wi hatola na kele bibene dibe soki makambo esale milinga lisusu na kufa obeliwe kota na famille nanga ba tunyo ba lobi ba sopi soyi pa pour exemple la moto obakela ngo so yesili babaka ngo quelque part kuna eziki yesili la likambo ya famille esili eza loko ebangisa motango botumbi ekenga pona likambo soki ozongeli mutakolando te tu vas mourir
châtiment des ancêtres parce que ba génie ba famille ba vandaki réunion familiale ba génie ba ancêtre ba zalaka wana bazoyo ko bino boloba bote symbole ya moto na libanga eza symbole ya mabele voilà ndé boko kona biso yango wana le reste que les gens font aller dans des prophéties faire comme ça se perdre le temps ba délivrance c'est le beloni kobik ça moto zalaka bien mais il y a des endroits là où il faut délivrer il faut guérir les gens guérir la guérison a toujours existé dans nos traditions parce que ngamo est un grand guérisseur koko nanga daki guérisseur koko tomato un grand guérisseur na koli na guérison papa nanga daki médecin mais ngasko na sko médecin spirituel boko guérison zalaka toujours na boko na biso problème ezali nazui kasa ya bokoka nazui kasa ya bodonga na sangisi nazui mafuta mbila na lobi maloba na sambeleli na lobi makambu na bako sambela te na lobi makambu na pelisi ba asan na biso traditionnel na pelisi moto na vandisi wana na lobi parce que nini oyo comme no milinga epirifera moto na lobi après natandi makasa na se soit litoko na lalisio na zui mafuta wana makasa wana na to pakola yo na nzoto na pakoli yo na beleli milimo el moko lali pongi après un temps tu te réveilles biloko mabe botutu elongolo na nzoto ezalaka mais il y a des endroits place dans sala yango ba non initié muto na protection te akoki kozala wana te parce que tant ozo longola les saletés ezala na place ezo kende dans ba église bazalaka na ba hôtel te ou ba objet ou absorbaka les énergies et comme ça yango pur les aspirateurs spirituels bazana yango te ozo délivrer mutu place bato ba yeko sambela bazali belé c'est-à-dire que bato belé ba comment ba envoûter na kata ba église beaucoup de personnes bazala envoûter na église. Quand tu vas dans une église, et que vous en avez problème avec le Lukambo, Sambeli, ce qui est commis à la délivrance, quitte l'église, part. Ok. Parce que Mili Moana est Tambula. Il y a des Mili Moya comme l'église à Batami. Moutayo qui bien, quand ils sont à Lukin Zotomoko, à Koti. Mais yo, qui m'a dit pour les autres, on a passé à zoter, donc en plein cas côté yamba moi bandi pe ko sala ko ba prophétie pe ba délivrance ka sangisi nyoso mba mo na siko to bimandenge ni asili sino prédication te fa tsheno mabonza neta bimimba c'est-à-dire nde fu bato ba tuna question mo na TikTok nanga na lobi boy bato ba kende une église dimanche ko sala nini la première des choses mo fait pourquoi kende église beaucoup kende une église ko sala nini tuna moto kende ko sambela o kende ko samba okende kokumisa nzambe ou soto kende bengana satan na vie na yo. Poser cette question, ça la même micro trottoir, tout na beaucoup de chrétiens. Ba wanoka tikenga mambana kende kokumisa nzambe, soto nye kokumisa nzambe la kineti ni. So bokende kokumisa nzambe bo pesa mabonza pona ni. Muto okumisa nzambe kena mabonza osa neti ni. Po vie na yo ezali lokumu ya nzambe. Nzambe azana besoin lokumu mutu te, po yemo kwa sala déjà lokumu. Bikelamu o ezali na o ezali te nde lokumu nzambe le fait ozo lobabo nde nzamba okumama offrande les ana on a vu ezana tina te po yo déjà le kimbongo na vale yo ne muto osala mbongo le fait que boule po bo créer mbongo nde lokumu ya nzambe yango wana boboki mabonza po bosani bon soki boke osambela mbunda guitare, synthé, micro, bilo wana toye ko sani wana. Parce que l'homme là où ceux qui doit prier, c'est-à-dire que l'homme a invoqué, il faut la concentrer, il faut qu'il y ait un silence absolu pour yoka son ya mo pépé. À comprendre énergie à moi, il faut que la lumière, rayon solaire ait pénétré là où l'homme invoque. Là, c'est la connexion avec la terre. Boké semble la place Caro Ezali, il y a pas connexion là. Et il y a pas connexion, il y a des harmonies avec la nature. Vous priez avec des splits. Là est-ce que là vous priez. Place vous priez sieri moko ezana simawana. Bar moko eza kotoyo. Terrasse moko solo le kawana. Wese na bino eza saleté. Vous priez là. Hôpital mo pesa quelque part. Ah OK. So boké sambela, bozo sambela nani. Bon. Yo moko zana ba problème ko sambela il a gisi plaider pour muta sambele la kande mutu na ye mwana na ye mobali na ye et pour le faire ça te demande pas d'aller dans une église il faut le faire là où tu es seul. OK. Que tu es concentré tu rentres en contact en communication avec
ton toit intérieur en fait qui yo oya kati en fait ou stimuler la puissance na yo pour que o capter là où vous en avez besoin parce que tout existe. Il suffit de capter, de transformer. La chose sera manifestée. Ouais. Bon, batu baki église usani. Mbunde sani wana. Mbunda na bason ya bokoko na biso na ba rituel na biso ezalaki po milimo ekita bakoko mutu akota na dimension moko nganga sacrificateur akota na dimension élevée pour que bana kosala musala yo mondi mbunda place na place ni oui c'est le ngoni to binela nkolo voilà il y a les sons au bazo bina pour que l'homme monte la dimension pas de sainteté c'est le sacrificateur na bokoko na biso vous êtes là les observateurs vous regardez c'est des rituels qui se fait comme ça yo keko samba ozo samba po salaki nini masumu no salaki durant toute la semaine otambolaki mabe donc c'est ça oui. Tu penses que c'est na église nde makamwana yo salaki mabe sili non ko réparer mabe ko adoucir karma négative na yo ezalaka ko sabolamo t'as pas besoin d'aller aller quelque part. OK. Fais seulement l'altruisme, mais c'est tout. C'est fini. Vous avez s'alléger parce que au sambela na au sambela te. Par exemple, yo coucher na moi sia muto pesi muninga na okanda. Au sali pratique moko physique d'abord et spirituel sur le plan sentimental. Yo ke au sambela c'est au niveau spirituel. Si ko réparer ni sur le plan physique. Oyibinga téléphone, ok sambelo sengi pardon. Tu penses que ko sambela wana ko senga pardon et résout le problème? Non, le problème est là. Le problème voilà. Est là. C'est-à-dire c'est à toi somba 800 kaloso. Somba loko leki valeur à téléphone ou na valeur. Eux loko leki téléphone ou na valeur. Ok na yango ok ko kaba. Opesi bato esengo. Pour émettre équilibre et effacer les cambos parce qu'on efface rien dans la nature. Mais peut-être yo bimagina mwasi ya mutu. Ezalaki batia mwasi na yo zemi. Mais mutu mon peut-être embrasser ka mwasi na yo. Il y a doucir peine, il y a les cambos ezalaki nango. Voilà. Châtiment ezalaki batia mwasi na yo zemi soit libala na yo kufa. Mais yo mon a mobali moko anduli nga mwasi no ba s'embrasser peut-être après ko pango simi nango to kangi nango kangi bango. Voilà. Comprendre que mabe yo sala ki yo bimagina mwasi ya batu wana. Bolamu moko sala na vie ya mutu yango wana eza allégé. Soit to kangi kana message ya komeli mobali musu bisou. Tango kangi wana relation ko pe ekufi nango. Voilà, OK, merci coach Amlim Hay. Tozo solo la siko toke na rubrique na biso kitalatala en tout cas bobenga benga vraiment ça la bien numéro à coach Ezawana numéro na biso pezawana bobenga ka bokomaka ba question biso to tunete tozana coach Azana pour que a répondre bino toke na rubrique na biso kitalatala. Voilà, tokende siko na rubrique na biso ya kitalatala na ser photo bimi wana Kondo Etienne Tshisekedi wa Mulumba. Tango to tangi kombo na ye ba bimise biso photo na ye. OK. Alobela kaoni. Image na ye soko raisonner. Ah, je vais matoko. Yo dans la question hein. Italata la rubrique mo bien. Kondo Antoine nani? Etienne Tshisekedi. Etienne Tshisekedi. Alobela ngani na talatala. Pas grande chose. Pas grande chose. Voilà. Aza modèle nangate, aza modèle pour nangate. Je pense aussi pour n'abattre belé, puis aza modèle na bangote. Parce que batikali ko memelo ka malongate na batikali ko memaelo côté na mboka en fait. Ah. Aucune opinion nangate. Olobela olobela ngani. Ouais, alobela nga elo côté Kondo Tshisekedi avec tout le respect. Baloba na Congo ba mort ba na respect oui biso pe ba auto tika tu na droit respect tu na droit d'opinion na biso donc en fait
Soto olobela te to yeba te nini oyo ekoya lobi mpona mboka na biso fo toloba mpona bato oyo bakenda voilà mpo bano baoya lobi bayeba nzela nini ya kokende Kondo Tshisekedi Etienne aza modèle te pour nga aza source d'inspiration pe te pour nga et puis pourquoi parce que batikala ko memelo côté na mboka en fait baza bato ba bénéficier na mboka mais mboka bénéficier na bango te c'est ça un peu bon on les a opinion na yo mais les temps tout à la parti au pouvoir eza parti et outi pa na ye mwana zo mwana ndem ta komi président lelo peuple nyonso congolais sepela ke pouvoir ekota na maboko ya peuple yo lobi ke ba memelo ka nyonso ne saka lelo côté yo lobi peuple nyonso congolais na teste ça tous les peuples neti ngamo na peuple congolais te neti ngabo majorité neti ngabo yo na teste la majorité te pas dans la même élection ba komi majorité à Congo te ba même ba voter ba 18 millions bah même pas la moitié à Congo, attends même pas, attends demi de la moitié, bah même pas. Donc, c'est-à-dire que avoir le pouvoir, faire tout ce que vous pouvez, il n'y a pas un problème. Mais être un modèle, apporter quelque chose, Moi, j'aime des gens, la philosophie, les gens qui ont apporté bah idéologie, bah memi, bah école, où memi batou, où bah transformer mboka. En fait, papa dit ce qu'il dit na vie na ya, mais nini na bien na vie à Congolais. Et ça, quelle est l'école? Quelle est son école de son idéologie? Mais IDP, c'est ça. IDP, c'est un parti politique. IDP, si on a un parti politique, il n'y a même pas une école de formation des cadres politiques. Il y a Bangomoko. Mode, il y a. Il y a question. Il y a une école, il y a un modèle pour nous. Baza bato babanda ko agir car na ba sentiment na bango balali balamuki bato vivi na nzela voilà baza ba modèle T lokola ba Gandhi Mahatma ba modèle T en fait baza bato baza fruit ya sacrifice T pour na mboka en fait donc prévenez bato babima na école na ba idéologie na bango par exemple le peuple d'abord ils ont idéologie papa Tshisekedi ouais OK on a en place moko yimo pratiquer théorie wana il y a le peuple d'abord place nini tia peuple au centre ya mamnaï na vie na ye na quartier na ye na place ya vana wana lelo mo papa Tshisekedi sala na lemba wana lelo mo papa Tshisekedi sala na Kisangani na vie na ye politique na exemple eloko asa pona bato ata forage ya pamba ata forage ozana mazaki opposant ozana bilanga moko voilà là tu mais romolo bana loba ozana bilanga moko papa Tshisekedi da sala o produira loso même ata 15 sacs na village moko bilanga. Parce que quand on dit le peuple d'abord, et c'est qu'il aux à pouvoir pour que le peuple soit au centre de ce que tu fais. Au monde nga makamnyo so na teyaka. O na lobara. Na sima caméra yo moko yebi na za modèle pour nango. Ezoe mato. Très bien. Ngata lobara élévation, conscience construit les écoles, tu sais à quoi même moi-même là j'investis. Parce que tangu yo lobi le peuple d'abord et que yo moko za na bilanga te en fait. Yo moko za na école te pona ko pérenniser idéologie na yo. Yo moko tikala ko za la démocrate te en fait. Donc on va dire papa Tshisekedi déjà père de la démocratie. OK, c'est-à-dire la liberté d'expression, voilà. Pour que la baninga pour pouvoir il y a peuple la majorité. Tant papa Tshisekedi est vivant. Tina ajo ya koma mona mutu so comme président yé moko tanga komi président ya Tshisekedi ya IDPS président ba république bazali na massa ba kaboni tango yé moko komi siko leader ya parti ozana mutu remplacer tango za vivant siko aza démocratie na parti nezati yé moko azali na ngote pona Congo so oza président ya parti ti okoku fande ba changer yo yé moko azali exemple la démocratie te pour le bilan en engageant wana ina bato mayele ba diriger parti ta pareil ba jeune ou ba ya formé bango pour ya koma idam paka alimbagit ne dans 2011 wana ngaza soute na nga logique sur modèle pour Nelson Mandela bato baza ba modèle abundi asali des années na prison abimi aza président de république deuxième mandat bato balingi fa voter le bingate azui mwana na yete mais mwana ya camarade na ye atie tabombeki tu vois les gens qui sont modèles. Voilà. Donc si akufi bato ba koma ba président lelo za bana ya ba camarade na ye. Na parti oya bunda ki na ba masa na ye mais bana ya ba camarade non mwana na ye.
Moins encore, moins Sinaï. C'est ça les hommes qu'on peut appeler les modèles. Voilà. Le modèle pour moi, Papa Tshisekedi pour moi, c'est un Congolais normal, tu vois. Mais na idéologie, c'est des gens qui ont plus embrouillé le pays. Ba vandi na Mobutu, ba créer ba impère, ba créer ba désordre, ba bengani ba ba Lumumba, ba ngoni ba bengana ba Lumumba, na ba Kasavu. Vous imaginez? Bato bazali quand même na moi boania. Le rôle Lumumba na Kasavu. Bato ba bengana ba ngonde ba Papa Tshisekedi. Ba bomo ba parti na bango basali impère. Parce que tant basali impère, Papa Tshisekedi na kati. Déjà tu as vu démocratie na plan politique et zalaga déjà. Bango ba bomi yango basali impère. Tant ba moni ba intérêt na bango izali souté, ba bebani na Mobutu. Après basali IDPS. Ndio ils appellent la démocratie. Non, vous respectez Batouko. Voilà. Un modèle pour Nanga, donc il n'est pas un modèle pour moi, il ne sera pas aussi pour mes enfants, donc les Congolais conscients et bien un modèle pour la Bangote. Les Congolais conscients en fait. Ok, merci. Wane zalaki rubrique talatala to bai to banduta kamutu moko. To komi na suka. Na ebite coach nini o to lobito ki ko bakisa. O to lobito to lobango prochainement. Donc to lobito déjà mutuya donc je m'incline donc dans ces pays na émission na peska ba ibanga mbote MB na mutema toujours yangai Adoula Nduku Nene la maman de Nelvi mbote bato balinganga na mokili ba petit nanga ba morote les grands architectes oyo tonga banda kwa danger petit nanga kanza na pesi bato tumbote yo pe na pesi mbote donc na bosanité Chantal Lando wa Vovamo. Ouais, on a pesi batenos balinganga na mokili mbote Amli Miha yazali wana votre enseignant, voilà. Votre encadreur. Vous avez pas de problème, tu es malade parce que je suis un guérisseur. Tu es malade, vous avez malade moko monde qui est spirituel, aux autres qui sont aussi maté. Contactez-nous, nous allons vous aider. Numéro comment mi wana nase. Donc plus 243 89 56 86 434 plus 243 89 56 86 434. Pour Nabatu, nous sommes en mois de mars, nous avons une conférence le mois de février, nous avons une date. Donc, nous avons la conférence spirituelle, il y a enseignement, vous avez vraiment haute en couleur, il y a dimension à l'écolo. Donc, merci quoi. Ils ont sauté au lac ange ne batum sus ba. Te wana makamunanga te wana biloko ba charlatan nga natangisa conscience ya batu. Nga nata guérisseur nazo guérir malade, j'apporte la solution à vie à batu. J'amène des formules. Ba biloko wana ba porte-monnaie magique kotia nga na ba classe wana te ba biloko ya ba proba ko mona ba ange ko bimisa ba valise magique boke na pas ba escroc. Moi je suis un enseignant spirituel. Je suis là pour créer des écoles. Dans les années qui viennent, on a une inauguration, il y a une école, Bobiso Identité. Là où on va former les enfants. Tout ça là-bas, centre d'encadrement, tout ça là-bas, maison de jeunes, c'est-à-dire centre spirituel traditionnel. Auto là, ça basni, bana na biso bana mike. Boya na bango dimanche, baye ko la olamba pondo. Boya na bango baye ko la onager, baye ko la, baye ba boîte ezalaka ndeni. Baye ba bokoko na biso ndenge ezalaka vraiment. Baye ba importance ko lata lingwanda. Baye ba pourquoi otambola makolungulu. To luka to financer ba to basala ba dessin animé si ba modèle na biso lokwa ba Thomas Sankara. Ba lokola ba Lumumba. Bato mayele na bokoko na biso ya ba biloko na toyoka na bomwana ba mythe na biso batia yango na ba dessin animé. Moi je travaille dans ce sens là. Mutata malade na salle ici ba biloko na bino ba prophétie ba match na menez pas ça chez moi. Ça c'est pas mon niveau, c'est trop bas pour moi en fait. Ba biloko ya ba yaka bomona ba ange te yaka oyoka mate ya oyo et ko éveiller conscience na yo et ko stimuler yo au comme puissant. Voilà. Merci Nabino Nyonso Bolanda qui éco du parcours tozaki na coach Hamlim Hai masolo yango na toujours toza chaque semaine boye numéro ezana benga biso. Merci na 4 fois prêtre Washington Grand État na Munich papi gen to lobela vie mon père. Merci to lobela vie. L'homme prudent voit le mal de loin. Tolier Bango. Feu!